Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireuse de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique, toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. Kandi, la patronne de Bellart TV, autorité morale. Voilà la grande famille. Bah, bonjour. Bonjour, la grande famille des mamans BBC. Bah, shalom, mes familles Libota, shalom, mes bampoïchou. Vous allez bien? Bah, bon dimanche, bon dimanche. On est encore parmi les vivants ce matin. Tukumisika Nzambi. Bokota, félicitations à nos artistes musiciens Fali Ipupa. Malgré biso tozala rabatu ya ba musique ya nanité et réseaux sociaux ils ont obligé biso to beta to boaka moi misu
Alors, franchement, bah, félicitations Naé. Stade vraiment, ça va. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont une polémique, hein, mais lorsque une personne a osé déjà, aïe aïe aïe, il faut toujours féliciter. Hein. Alors, il faut vraiment féliciter. Voilà. On a traîné vraiment dans le dossier parce que je ne suis pas vraiment doué. Hein. Je ne suis pas vraiment doué dans ma makamouana. Voilà, beaucoup de talent de koto solo là. Beaucoup de talent. Le total qui troisième épisode na biso ya film na biso quoi ça drame de la séparation je crois oui. Total qui troisième épisode tout chité nango bande koto zela ba pona ko ça ba abonnement na biso na Flixbel oyo et sali que no bayini balamuka bayini badongola miso bayini banda koluka nini kosala. Alors tokochite na promotion toujours quand ndingi tosala kaya film na biso o tozotala na Belle Vie Télévision. Voilà, bon aimer na no beau partager la grande famille, bon aimer beau partager bon dimanche les autres les 3 sûrement oui les 3 mai bande copé botami na mai joyeux anniversaire na bino. Que mon Dieu vous bénisse. Nzamba bakisela bino esusu mikolo ya se. Voilà, biso tozana na biso ezana juillet. Alors la grande famille, je crois mon titre nanga mon photo ya miniature nanga parce que na moni que non ça devient des trop hein. Vous savez mon kilango ndenge tozo kende nazo comprendre été ce qui est vrai. Vincent Tulize, un homme marié soi-disant, un homme responsable toke nango bongo. Pourquoi mutu oyo bosolo la kana yete yekutu a sibla kayo te a mona kayo a tala kayo a lobakelo moko te depuis banda pique depuis banda ko bundise sur les réseaux sociaux na vandi na lobi vraiment est-ce que mutu comme est-ce que akoki kozala azo vivre na makaneli mutu akoki kozala azo vivre na ba plan mabe ya kokanela mutu ou encore ya ko haïr mutu na ba point moko boye oyo monde mobimba ou encore communauté mobimba ezomona que non ici c'est la haine, ici c'est la jalousie, ici c'est le mauvais cœur, ici il y a pas l'amour, ici il y a pas le pardon. Navanda qui n'a eu vraiment temps après ngai natala qui émission oyo ayamba qui les consommateurs te mais du moins nazo qui va parti ou encore temps fort au etamboli sur les réseaux sociaux nazo qui vraiment temps fort wana ndinga na landaki nazo ka tante que non na ke na chaîne na ye na ke okota na landa ba émission na yana ndinga na ba 1h ba 1h30 et voilà non temps fort tango yaka sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que non yango penza nde batu bazo informer batu que non bota la makamukuna e indi temps fort oye la rabiso na ba TikTok na temps fort wana Nathalie vraiment Nathalie je me suis dit nabi ça sera jusqu'à quand Vincent Tulize akobanda lorsqu'azo yamba artiste pardon ou encore comédien nyonso ceux qui a yambié sur plateau na yewana il faut toujours kaka kombo a Belle Vie ezala wana nde eloko oyo na ngina solola eloko na ngina lobela malheureusement bakaya boyeza ba émission boyeza ba émission moko boya kozala ta 2 personnes vous sali analyse boke nango na débat et voilà et ça là bien malheureusement ba mboka ngo toye monde ngo lelo se confier na nani ka mutu ngo ko inviter kaka yesu ndako yesu ko bundisa je sais pas to vana na banani to dia na banani parce que ezana musala mususu o ezo senga keno il faut bozala mibale malheureusement atolobi que non aux attendre comme koka na réseaux sociaux bien na YouTube et ça va problème il y aura toujours des problèmes parce que ezelo ko moko boy il faut to solo là to solo là to pesa na ba idée to loba likambango nde nini oyo Vincent Tulize oyo ndenga zawana asola na Belle Vie et le copé Belle Vie a salaye et yebanité mais pour vous dire vrai la grande famille entre Belle Vie na Sila mutu oyo bazala close makasi ezala ka Belle Vie mutu oyo abandaki ko porter na kati ya mutema c'était Belle Vie
Et aujourd'hui, ce qu'elle a pembé Nyasi là, c'est juste parce qu'il y a séparation entre elle et Bellevie. Et ayebi bien que non, Bellevie Nyasi là, basolo la kaye sous-souté, le coup la biso bato mokilito zanga la biso nani réflexion ya bien, au kanisa ke non, ce que bebani na mutu oyoyo, ok ko sa la connaissance, ok ko tingama, ok ko zalana mutu o bango bayoka na kanango, bayoka na kanaye sous-souté. Ngana trouva rango ezalaka bassesse d'esprit. Pour vous dire vrai, ce qui est vrai, azawana na sila. Na mutema na ye, ezalaka Bellevie, ezalaka sila te. La preuve est que na défendre na formule loko na lobi. Vous savez dans la vie, ce que vous avez na mutu, olinga est trop. Ce que tant olinga est trop wana bokabwani. Na okabwana wana, ce que vous supporter tes séparations wana ou encore ozo koka même pas ko sala nini, komi kitisa ya koloba keno, to tchakaka makamango na se ba la terre, to zonga na to za toujours ka ba camarade et tout. Ozo koka eloko wana te et me makamutu azana ba orgueil, azana ba pique oyo, Vincent Tuluse azana mo lelo. Parce que mutu obozaki na ye et que bokabwani ni donc toye ba mutu na makolo te otika pe kolobela bato eloko amo penza o Bellevie abomela o mutu te mais toi na plateau na oza toujours ka kombo Bellevie et puis kombo Bellevie yango dans les mauvais sens o sala na ba moyen nyonso ti ozana mwana ya ndeko na yo po aya kaka attaquer Bellevie parce que ngana zo mituna ba biloko wana ezalaka ta bien que non biso basi nde to salango la grande famille beau aimer beau partager. Pour natikala komona mutu kotingama mutu na niveau oyo Vincent Tulise atingama Bellevie te. Pour koyamba nani les consommateurs. Ayambaki les consommateurs ka pamba boite. Ayambi les consommateurs ka na mission wana ya kolobaka ye kaka zo ciblé ka bela. C'est juste que les consommateurs azane mayele te azana position à faiblesse parce que na maison wana ceux qui baboye et silipé. Ata kuna ndenge azana carrière ngo PC baby na ngwe sekpe. Bon côté. Dis t'amène là-bas. Ah c'est bon aimer bandeko. To solo là. Pour mutu anataka muninga mboete. Et puis moi je me demande. Et puis mutu ango zo sala la ba émission mutu na moi. Moi si a mutu. Yo pe mobali ya mutu. Sikoyo, au moins te que non yo ndozo bima ridicule. Vincent Tulise ndeko mobali likambango ezalaka nini yango oyo ozalaka na ba plateau na yo une fois soki eza makamba ba comédien oyambi ba comédien kombo Bellevie ezanga ate okoki ata ko se gêner te ata muke pour une fois o se gêner nanu ya koloba ke non ok na tout c'est juste une question depuis boza na Bellevie souté o bosola so na Bellevie te toke na mobongo o vivre te. Mais sozo vivre. Ozo vivre. Pour tout sozo kende. So ta ki pe ko bala. Parce que pourquoi ozo koka ko kitisa fardo ana tozo kitisa ko koka ko limu isa peut-être ata Bellevie na mémoire na yo. Parce que yo ozo sala, yo ko kanisa te ke no zo nuire Bellevie. Par contre ozo pesa une inspiration pour dépôt bandaka. Pour donc na okyo loba ke non. Donc il fallait ka otika parce que bit ne se zaki ke non oboma Bellevie. Bellevie linga kufa le jour où ozwa dati soki dati moi na ya dati kitambala na plateau des jours où peut-être Bellevie linga kufa parce que émission wana ou encore sortie médiatique na bosala complot wana na mwana na bino ezaki eloko moko ezaki trop fort et pas Bellevie pour toyoka sango ya koloba ezaki na tournage d'un coup tango yoki makambo wana phone abwaka phone na se pour la koloba c'est pas vrai. Moi je crois que non des aaki que non souka na yo ya kosa nini ya kotanga ta Bellevie mais malheureusement le col oza mobile oza na sens ki bomoto te oza na humanisme te tu ne te gênes même pas tu ne fais que koyaka na kombo Bellevie tout le temps na ba plateau na yo tout le temps partout atoke na poto ya mbi mutu kombo Bellevie oki raté te siko nga na zomi tuna
oza mobalité. Et puis moi, je me demande encore, sur une question dans Mozindo, oza déjà pembeni ya sila. Parce qu'on a sila yango, nangambu na ye na bomoto na ye. Alors mon athée, azo se gêner même pas ya koloba que non, toi tu es avec moi. Mais dans plateau, non, tu es tout le temps belle vie. Yango lukaka, ozo ngana belle vie ton déni. Parce que c'est suspect maintenant. Olingo zaka pembeni ya belle vie, olingaka nini po, c'est suspect la grande famille. Oya yo eza susu ya ko ina belle vie, eza ko linga belle vie encore azo manquer yo peut-être ya ko bande ko bande ko solo là. De ba causerie na bino, ba peut-être ba je m'excuse tautologie. Ba ko solo là na bino, ba causerie na bino eza déjà tautologie. Bolimbisa. Vous comprendre la grande. Parce que ngana ko comprendre ngo isute. Mutu mobimba zo se gêner té. O lata belle vie na niveau moko on dirait sur peneni. Ozo vanda na plateau pendant 1 heure na kombo ya mutu. Obo solo la kate. Obo zala na ye. Ya osani makambu na ya kipaka yo te. Dis-moi maintenant ce que ezaki pe belle vie azaki pe ke no ba piki na yo. Po to tika la ta ko yoka piki moko te. To tika la ta ko yoka belle vie tchata ka ke no o Vincent atangi jamais. Ezala nini? Dites-nous un peu, parce que nous avons compris ça devient de trop. Si vous avez 27 chulizou, vous avez tinde les pénales qui déjà à l'andaranga. Pour nga beta kae pembe. Ce qui est vrai, to solo la kate. Ce qui est vrai, to solo la kate. Mais les kamango nini. Oyo soki oza na plateau na yo kaka kombo ya belle vie. Oyo sala ki charisme ya mobali ya mutu te. Hein? Toi, tu crois que non, ceux qui ont vu les consommateurs, on va dire na plateau, na yo, ba dire non so ya koloba, buzoba non sens non sa robimisa na munoko na ye, ndeza ke non ako kwa isa belle vie. Peut-être na ya les consommateurs, na ya mwana na bino o tati o ya bima wana, ya dati ezaki plus fort parce que balia ba mela asunga et tout et tout. Je crois que dans le moment na période où ya dati il fallait peut-être belle vie à 10 mois. Yo kanisi que non il y a des consommateurs né au sani. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont souple en esprit à comprendre que les consommateurs ont les sous-koto, les koto. Na si là, ou ka. Si là, batongo oyo za na bango soit 10 ans. Pourquoi baza tout le temps kana comme belle vie? Pourquoi tu permets mutu azaki pas belle vie, aye pas na yo et ozo permettre e abana koloba abana sa ba sortie médiatique moko boye ya buzo bana kombo belle vie. Oyebi ya yo lobi pour le fait ka zo vanda wana mbala moko bo découvrir ya koloba keno lelo peut-être la ti belle vie. Ce qui ya yo na ye esili a oké koloba soupe ya yo kuna parce que aza sa maîtrise, aza sa maturité. Bato bongo baza bato moko ya koya konini neti ngala miniti onde na zabo muto okyo elanga ba je oyebisanga ba matongi moko boye mais muto ngo yozo solola na ye non. La grande famille boye aimez beau partager s'il vous plaît. Aimez partager. Non, il y a la grande famille, ceux qui vont comprendre les places NASA. Ce qui est vrai, ça fait un bout de temps. Bango baza sous na collaboration té. Bazalaka sous en collaboration sur na belle vie. Mais il est tout le temps ceux qui sont na plateau na ayambi batou, ayambi ba artiste et comédien, ayambi kaka boîte na bango wana, ezaka ka kombo belle vie ezalaka na topic. Ezaka komba belle vie des alaka na topic. Sinde na zomi tuna na lobi te. Lobi na vandi na lobi. Ah, nzambe parce que nazaki na sina lembi normalement, il fallait na sala émission au lobby. Na sala ki ngo peke vu que réseaux sociaux ngo pe zaki moi bato bazaki vraiment concentré na c'est quoi les trucs? Concert ya Fally Poupa. Mutu yo solo la kana été. Tout le temps, comme on est dans le plateau. Les consommateurs, obimi. Le temps où on a la publicité, le temps où on a la babilo, comme on a na sens té. Bande ko boko ta na chaîne nanga, je crois na ça la bino émission moko boy na kena ko kundola ba film nyon so ba titre tout.
Il y a des consommateurs où il y a tourné qui n'a Candy Star. Et puis, n'a pas idée comme on a ça. Mais azo continuer kaka. Beaucoup de distraction te. Batuni. Est-ce que vous avez zonga au grand jamais na oki zonga te? Après c'est par exemple un nuage et tout et tout et tout. Ok. Papa, quand tu es à ma bête, ok côté moussous. Mais prends ton temps, yako sala musala. Prends ton temps. Poni nous ok ko sala musala ozana kimiate. Yoka pe question il y a ce qui est vrai et ce qui maison na production place ou taki ba bengi okozonga. Tala ba idée moko boye ba question moko boye terre à terre. Ya que non le baka ba chaîne ngo ndenge toza ba chaîne moko personnel. Ce que ça qui nous a travailler nanga. Ya na longolo no na musala na parce que eza ba question moko boye na bato mayele ba ko ba tala ba question. Ou eza question moko bozo sentir que non niveau ya mutu eza plus na mutema mabe. Donc a ça l'émission na mutema mabe yebisanga. C'est que question mo soki neti nga bébé na maman bébé c'est na bina répondre à vous. Non répondre en gros par question. Pour question on a yakoloba que non so maison ya production on a et bengi ozongo kozonga. Était jamais kutu aboyi. Jamais c'est parce que basundola yo kakaboye. Ata ndenge bozomona les consommateurs azo bimana zo sa badoko na nyonso na eza vertige. Donc il y a lata eloko wana ya koloba ke non lokwa ndenge parmi peut-être bato ebele o Belvia pesa ka ba rôle principal na Bela production. Il est pas zalaka. Et c'est comme si que non Belvia ko courir na simana et non. Belvia ko to travaillaka ezate ke non pesa ka mutu rôle na sentiment. Aota la ba potentiel o eza na kati na yo. Pour aller plus loin, au monde appelle que nos potentiels on nous a n'angote mais eza na kati ako bimisango et puis à lancer on a marché. Parce que pour lui il y a bande au kanisa que non aza spécial na Bela production. Si on ninga abane ko la telo kwana que non aza spécial na Bela production. Aye ko mona que non tango bandi buzoba ba sundola e kaka bomba bi OK donc quoi yo zo ça ba sortie médiatique tozo lia na yo tozo travailler na yo mais o ça ba sortie médiatique moko boye bande ko dans la vie tozo la ka souple. Dans la vie tozo la ka souple, je vous dis. Aye ko mona que ba sungi na sentiment na ya na buzoba ba écarter na no babi que non si ça no ba posa na yo to mona kuno zo ke na makambu na yo e ba kata ba bane suko benga ete ninga za wana bana ko benga na maison production bana ko benga sko rage ninga bo moni azo bima wana c'est parce que tango azo benga na ba répondre ete à ça qui par tous les moyens ne ba boaki ça e yango siko rage wana mutozangi maîtrise de soi okomi ko sa ba sortie médiatique menanga na mitunaka tango yo bana ko sa ba sortie médiatique na ba télé si wana tu t'attendais à quoi obimi botala ta degré ya muto atabino moko oye na concept moko boye soit 10 ans et soukeli wapi zéro. Ozo sala ba sortie médiatique tout le temps kaka na komaka ba film na komaka ba film mais oza na chaîne na yo wana kotisa ba film ba découvrir sous talent na yo te okomi ko s'azarder partout là-bas ba bengi okoto ba peso mbongo osali émission nazata kuna te nazana ta les consommateurs te parce que les consommateurs yemo kwa sa sambwe pondenga za wana Vincent Tuluse a iba yepeka ba idée. Ba idée ngona mona nanga pe lokwa malunga te. Pour ce qui est vrai ndenga zawana a couper ces espaces te. Po batu ba wele la ka ngbendeti. Donc mobali mobimba ce qui est vrai oyoyo. Yeso qui ayambi batu ayambi ba artiste pardon
kombo kaka ya belle vie, topic eza kaka belle vie, topic eza kaka belle vie, topic eza kaka belle vie. Mais sikoyo ngai na place na bino na yoka asoni. Bomoni jour on a omona penza que non, si là elle a changé. Jour on a omona que non, si là a eu peut-être à refaire babilo comme susu oyo et beba ki na ngambo musala na ye. Moi maman bébé c'est na oya koloba que non na moni si l'a changé. Nanina lobake, ce qui est vrai, tant que ça va sortir médiatique na ye, ba plan nyonso oya baneki ko sala. Salité nyonso oya yaka po ko pakola belle vie. Ce qui est ya ko pako ya ko boma belle vie, ni li boma yi. Malheureusement, il y a le contraire ya ko lobake non, belle vie azo mata toujours escalier kitoko sans problème. Toyebi ke no ba épine ezanga ate na makambo nyonso tozana sa mo il y a de réalité, mais otala ke non Nzambe vraiment atie loboko, Nzambe penza azotambusa mwana naye. Musali naye pardon. Mais reculer, bon reculer ata ya koloba ya to tika pe kasi to sali to bundi pe trop. Bon, to yebi pe diable azalaka ke atika raté. Diable a continué à changer à stratégie. Ti un bon jour kaka otika. Ce qui est vrai, tu n'es pas. Donc, on a habité na basango, na mwasango au Bali. Ngana lobaka, ce qui, si Dieu me fait grâce, il y a l'élo na zu peut-être plateau. Il y a l'élo peut-être que non, na vandisi makamba koloba que non, maman BBC plateau, ya maman BBC yango. Maman BBC a côté na kati ya plateau, a sali vraiment émission, analyse. Parce que toza ata na moi eloko wana muke na kati na biso. Ata moi muke toza ata nango. C'est-à-dire que si vous avez déjà na kiolo bakeno ba visibilité moko boye o yo Toulouse ozalaka nango. Moi maman BBC na kiolo ndima ba buzo ba mususu te na plateau. Na opesa image moko ya bien parce que toyebi ke no to li ata biso nyos tozo ata moi 5 moi 3 dollars tozui. Mais ce qu'on soit commis déjà na visibilité moko boye, essaie d'arranger pour garder pe personnalité na yo. Donc congolais côté ko bafouer personnalité, namba ou non. Congolais côté ko bafouer respect, ya tika. Donc nengo zawana. Ya, omoni ata Poutine ndenga zawana Bellevue wana ndenga zawana. Alingate. Bolobela tout le temps si là, elle n'aime pas. Botika, et biso ka neto yaka na bateti. Elle n'aime pas. Alingakate, je vous dis. Botika ya sala musala na ye. Oh, peut-être si là où sala ngote. Mais bino na ngamu na bino bokanisa oneke no batinda ata nene ya ndenge zawana. RTNC. Mutu pasi ndenge zawana. Ayokaka. Ayoka ate. Donc tobimaka moka na kitetites mais pona ye kaka. Ce que zaki peka ke no ba chaîne na biso za ba chaîne moko ya yo eza ba chaîne na ye. Ya ndela kangango. C'est parce que kaka ke no eza ba chaîne personnelle, elle n'a pas le choix. Mais bo salango bien. Parce que c'est mon image. Vincent, tu dis, ce qu'on continue. Et ça, parce que biso ma BBC, tous les rabattoirs, il y a la matière, il y a la matière. Moi, c'est Vincent Julius ex nae. Aka mwaka ndenge Vincent za pembeni ya sila. Aka mwaka. Non flashé. Ex. Il y a Vincent.
il y a ce qui est vrai. Akamwaka lelo ndenge nani chuluza aza pembeni ya sila. Akamwaka simba mutu ndenge aza wana simba mutu ya koloba. Mokili banga sambela. Siko bino moko bo développer eloko wana. Eloko na lobby ya koloba keno ex na ye akamwaka ndenge chuluza za pembeni ya sila. Bo développer. Donc bato bo sa ba makita bo eza passé. Les consommateurs toza na bino awawa. Loba peut-être que si la oka koma na besoin d'artiste akoma na okyo loba ndeni koluka pe aza na ba tête. Mais loko na loba les consommateurs pembeni na bino eza mabete. Mais aza déjà élément dangereux. Pour notre travail, aza déjà élément dangereux. Biso toyo kamute ma pas cité, il y a départ naïe, ça fait combien de temps déjà? 6 mois, 7 mois. C'était depuis l'année passée. Bien début année. Et pas depuis l'année passée, je crois. Hein. Biso toyo liate. Toyo liate. La belle vie télévision toyo liate canon. Comme pour dire que non, on n'a même pas tout ça, t'as un souci à quoi, ah, t'as regretté, et ça n'a pas regretté. Parce que, rôle moko o ya zala nango, na ba rôle o belvi a kotisa ye, belvi pa okika kosala nango na batu mususu. Nani aza perdant. Mutu o aza perdant, eza les consommateurs. Les consommateurs, lorsque tu t'es retrouvé, et pas si là. Mais monsieur, fais ton travail. Salam sala non a kimia. Oluka carburant. Oluka soki mbongo kobala. Oza déjà plus âgé. Hein? Est-ce que vraiment c'est important? Il y a Olongo na maison de production au lelo. Aucune maison de production, oh, yebi que déjà ma maison de production na mi balé, ba yo kana raté. Mais installe-toi de l'autre côté na kimia bandeko. La qui sa valeur na yo, la qui sa savoir na yo, la qui sa sens a kibo moto na yo. Yo moko li sous ozoli ngako baby sa musala yo moko. La grande famille, vous aimez vous partager. Ce qui est vrai, et loko bimisa wana, et loko salana yako bimisa dadi kitambala, des aki période au belvi fallait peut-être to kundabe là. Oza mobalit, okolata mutu boye jusqu'à quand? Oh mutu pe ana achaka yo kate. Mais c'est gêné pe na ba plateau. Ce qui n'a pas plateau, c'est gêné na plateau na yo. Et puis il faut y la caillotte. Pourquoi vous êtes toujours dans la polémique moko boye o ezo bimisa bino peza batu moko ba ya ba non-sens, ya ba non-sens. Bandeko bo aimé bo partager na obonga mananga er moko na bimananga na kende église. Mais non, l'église moi en retard. C'est grave, hein, la grande famille. Voilà, pour ne pas vraiment que vous ayez nos temps moulaïté, c'était juste de partager dans le pourquoi Vincent Tchoulou, ce qui est vrai, na plateau naïe, aza toujours qu'à na combat belle vie. Aza toujours qu'à na combat belle vie. Il ne se gêne pas. Alors se gêne même pas. Naïe si la oaza pembeni naïe. Et ça les bien te ya koloba que oh yo toza na yo awawa. Mais ozaka oza na souci ya kozonga kuna ou bien bozala en collaboration to deni. Allez-y comprendre. Voilà, to chité na film na biso comme ça ngana bongama na kenanga église. Le to banda 11h. Je peux avoir quelque chose à boire? Il n'y a plus, en tout cas, c'est fini.
Bah, ça ne m'étonnerait pas. Tu veux quoi? Rien, je suis venu te voir. Ok, je suis là. Je te vois. Et après? Je te regarde. Après? Monsieur le bien, il est bien sapé. Et après? Comme toujours. Ah ouais? Il a toujours été bien sapé. Même quand on n'avait rien, il a toujours été bien sapé à son goût et ses moyens. Yaron n'était pas venu ici pour chercher des embrouilles, en tout cas, s'il te plaît. Et toi, tu ne parles On pas n'a pas comme besoin ça. de disputes. Toi, tu ne parles pas comme ça. Je parle comment? Comme tu parles. Ronel, oye, nazo comprendre intention na autant. Intention, on a fait. Idée na yo eza bien yo ya a pour na ndeko no mais intention non na On a une comprendre intention, moté. sauf que intention, on a eu au Canada, les gens ont été. Il y a un bon côté. Eza nini kasi. Sinon, on est au Tabino. So yo tala ba tu bandi bilobe là pourquoi? Te ozolo ba bilobe là. Net c'est bilobe là ni. Ozolo ba bilobe là. Mais sinon habite au salaire appartement le C'est comme si ozolo nga o dénigrer nga, c'est comme si je dénigre rien, sauf que nazo apprécier ba manière na wana te. Nazo apprécier moi terme et tel yoté. Ça sent mauvais en tout cas. Na sali parfois ma bé so kimpuka. Prochainement faut changer. Non changer tes andang na linga solo. Non. Eza et pas nangati. Olobi bien eza pas nanga. C'est pas intéressant. Le ko okuti so mabe akoya rapé souté. C'est pas intéressant. C'est eza intéressant pour nanga. C'est pas toi les m'interdire. C'est pas la peine d'écrire. Eza ngati la ko interdit. Ronel. Même pas papa. Eza pas nanga. Non, pas du tout. D'ailleurs tu sors de chez moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Tu sors de chez moi. Ah bon? Oyaki otalanga, naibisi heure à visite et coquille. Tu dois partir. Ronel, tu sors de chez moi. C'est lui le propriétaire? Non, c'est à mon père le propriétaire. Ronel, tu sors de chez moi. Franchement, ces refrains, on en a marre, hein, franchement. Tu en as marre, mais tu restes Tu sors de chez moi. Tu en as marre, mais tu restes au Cameroun. Ronel, tu sors de chez moi. C'est chez mon frère. Et si je dis il fait bien son boulot, voilà pourquoi il a mérité cet appartement. Toi, tu ne touches pas. Lève-toi. Respecte-toi, respecte-toi s'il te plaît. Respecte-toi. Si je dis que je ne partirai pas. Regarde frère, tu bouges ton cul, ok? Lève-toi. Tu fais ce que tu veux. Et à grâce, calme-toi s'il te plaît. C'est même pas la peine de crier. De toute façon, il va finir par parler. Monique et Ozangi, même ta secrétaire seront incapables de me toucher. Ronel, Ozamwa n'a roité. Je suis le héritier, bien sûr. Ozamwa n'a roité. Je suis Toza na royauté, d'accord? Soza héritier, eza et pas na bino na ndaku na bino. Soza héritier et pas na bino na ndaku na bino. Ah, c'est pas na binoté. Lève-toi. Yango Ronel oyo nzambi. Ao bangisa, eh? Ronel azo bangisa. Encore Nikita. Belvia tche pembeni ya nani ya grand frère nae. Encore Nikita mnoko toboka mwana wana. Zabe. Jusque là on a comprendre nanu Ronel T. Toke pe na ngambo ya nani ya Elena Nenga baby et Kiri. Ya Steffi. Donc ya tout à la filme. Makambo eza na kati ya filme oyo. Steffi azobi mana Ronel, Steffi aza na kati ya groupe oyo bazo mela bimela mela o bango nde ba baby si Elena. To continuer côté la film la grande famille parce que les soins eza na kati ya filme oyo. Quant à moi je vous dis merci pour na soutien na bino, merci vraiment. Biso tozaki na weekend mulai awawa lobi basi balaki biso keno bazulu oyoyo lobi kozala ba bando kota na ba porte alors ba bando kota na bandako pardon do baido totala nanu je vous aime bien bochaka biso na prière bisous BBC BBC analyste amayele Ofinga tout est réglé. Papa suivent, même les jeunes ils adhèrent. Tokolo babole les so qui m'avait so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique. Toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou songo encore. On pose questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, qu'on peut ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, oh.
BBC Mpoi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, ton comète à sujet pèse, rien de chic. Na posa boyo kayango, na posa kota la lisusu encore. BBC. Hey! Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka. On analyse, on explique, ton copette à sujet pèse, rien de chic. Na posa boyo kayango, na posa kota la lisusu encore. Ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC.